Je voulais dire que mobali nyonso, musicien nyonso, fille nyonso, asala mo expérience avec moi mutakala la kati. Elle m'a mis filmer ou a filmer moi break nae. Mané nakata téléphone. Non, elle sous batindelier. OK. Elle m'a mais à garder moi tala. Asipima ngo peut. Asipima ngo te et bimanga sur la danger to boswani, to ba truquer yo, bima. Ou yo moko, otindaki pe, moi break na yo, oh tala montre-moi. Allez. Pas bagarder. OK, bagarder. Pour boswana, abimi. C'est comme si prima ngo te prendre. Et ça n'a pas plaisir na ngondenge ezala wana otala. Ça va vraiment otali. Vraiment otali break no akala to sili. Siko o bombango. Yepe kuna zo bombo ya yo. Donc secret moko dans la téléphone wana. Ya mitakale sali. Ah bon? Il y a pas téléphone tout. Na ya ba pasteur, na ya ba normal. Il y a pasteur en limité, il y a pasteur en limité, il y a pasteur. Na beba konzi batala pour noter. Na biro bena vandi bois. Champion bela. Bon, bakanga bangwana mbetangala. C'est-à-dire déjà téléphone nyonso yana secret. Ah bon? Voilà. Na ya ba pasteur, na ya ba ministre, surtout ba pasteur. Ezali po bango ba bandi puberté. Dans cette église. Dans cette église parce que ba pasteur ba ina mbongo te kala. Pasteur c'est na mbongo te. To souffrir ba jeune bani. Siko pasteur na komotama na ba carabie azui. Siko asani. Aba na puberté. Ne ya komoni ba zongeli ko bo de zongi en hypocrisie. Donc c'est que comme côté trop dans cette église. Comme côté. Écoute. Mais na rigo eko confirmer écoute côté. Écoute ma casse koleka parce que so ke ba kuzu nyosa richesse. Okuta 3 quarts ba toala kuzu ya ba pasteur. Cause c'est-à-dire ba flamingo hotel. Non, ba place à Butu. OK. Za mulili za la omona na te. Wa za kono omona to di poto. Abengo papa na yamba yo na biota. To komi na place mo to kota mulili papa mutamona mutami meto tout à l'heure. On te vie place au début de linga. Pour ya kawa. Mutamona mutute. L'homme prudent voit le mal de loin. Troisième pétage c'est que bateau penda mitu kufa. O benage aze su mutu normal te a péter na niveau moko net ba boketu. Ozo moi wana grand pétage. Ozo on les riming hein. On les fort hein. Bon quand mutu na ga même dans na mukili na zo ke de ba biloko na e. Ah non que ah ngana linga ba folklore trop. Ah parce que nous sommes là non mais parce que les sonniers au chrétien trop beaucoup. Na linga e donc non il est courageux. Il est courageux à un point où que bat tout bako sablo ya osate. Acha tout le monde. Même ata ba critiquer français na italiété. Tu vois? Ouais. Donc ça dit il y a zo continuer ata sali erreur à continuer. Ozo mona. Yesu ka muta grand pétage. Pour ata enseigner na président. Mutazo finga net muta finga mutu ota mutu lokola président mutu ondre lokola pondu à 4h du matin. Pendant à 4 heures. À la couleur. Donc, à la bleu moyen, les gars, on a pétage. On a super pétage. Grand pétage. Et puis, il y a pétage de pétage, net si, moi d'assem. Parce que voilà, pétage de pétage. On est à niveau, il y a le donc, à Maël, c'est à l'équipe de tout. C'est à l'équipe. C'est à niveau aussi. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, on a montré que c'est plus simple. Net sous ta tout n'a passé au mélange na oui. On met un peu vert. Oui, non, et ça mon coup c'est pour ça au moninga na restaurant. Au lieu filmer nga. Aucun photo. Ça sert à rien bah tout ba yebi na maonge. Donc na comme na mon coup c'est pour éviter critique. Voilà. Ba conviction na nga ezo senga nga na loba au lieu ya ko kanga ngai. Topé au filmer nga na ndenga kuzu. Aujourd'hui mon na restaurant bona moni ba tu a chaîne moi mon nene ba yeba ba do filmer nga na big bo mon na pas ça pas tout le monde sait que j'ai pas du vin. L'homme prudent voit le mal de loin. Nga na pas été nga na za pasteur mais ce qui temps na ngai koki na mela avant on a que noté até na melaka toujours na ba poko. Ceux qui m'ont salé ici, moi relax, moi vino, moi déver, moi verre, moi qu'on a bétana. Continue moi calme. Va n'ici ngana ogi pongi na gelala. L'homme prudent voit le mal de loin. Koyo pétage des années où il est sali pena et sali. Pétage beaucoup d'encre. Na moni mutumo lobi par hasard na legi na
na otala kili ta lobby namoni bato bakomi mekedi bakomi na 50 000 bato baotalanga mutu bango bi ti bango ateyaka boye mais amutu apétage c'est-à-dire acomprendre makambo yoloba te donc pétage epa na nga eza étape moko est nécessaire na vie pour moto azwa décision so pété ba plomb c'est-à-dire nde tovanda na yo bo toza en relation mais yo sunga ngati je donne un exemple moi si mobali ayaka chaque 5 heures ambiance si 4 heures à côté heure moi ça pété mobali tant azokota azuma ya sopier a sopi na mbeto omoni pétage a pété a komi na suka na heure wana sikoyo abengi mobali abibon to solo la mbala moko soki to continuer libala boye nga esima te omoni décision nazoya na décision eza étape oyo ya crise pour pousser nga na décision ou to arranger ou to casser tu vois c'est ça ce qu'on appelle le pétage. Deuxième explication, le pétage n'a créé un comme plaisir. On a dessin, on a pété, on a fait, on a dessin, on a pété. L'homme prudent voit le mal de loin. Siko bango siko yo balingi balakisa ke baba santu balinga pe libanga me ba sa balingi libanga lo ezana bato balinga mabanga lokola ba passer ah bon na bien papa m'a boka biso na nzembo moko aboka kizami na boka mamolangi ya boka ngai ese bato akelo longola mabanga na baza mutabo ya libanga to ebina Kongo ezaka ka papa emba nani matata ponyo papa emba yema matata ponyo ya eli libanga na ye na ayambi na bureau abi son excellence peut venir déposer les dédicaces matata bi non moi ce soir là mututo yebi alinga mabanga de matata apa matata ponyo tout le monde président ya Brazza ya Afrique yo moni ba président après ko dozo bina na bango donc mutabo ya libanga te na ba pasteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Maman langi aboya te bongana boya libanga lo kelengi na lo boya mon na mariage à Serge jibi abeti no avant la présence de l'écran politique de Nice place la zai mais na télé mambongo to ya ba gérer ngai ba mi bana mu mukolo jibi na mbongo ne belé oya otindika mambongo to na on a posé olela la tongo mais déjà le kolo ba dia obouger télé magaka bon non bien pasteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Oh, va voter, mais la monnaie présent comme. La monnaie peut caméra jouer un rôle très important dans le Boka. Il y a mon mounion déjà. Troisièmement, 2022 années ma bé. Pour exemple, on a 2-2-2. Yango, année ma bé. Mais c'est année satanique. Il y aura quoi? Année satanique, on a expliqué. Parce que 2022, 2 est à confusion, 0 est à néant, 2 est à confusion, 2 est à confusion. Donc, et ça lit 666. En 2022. Mais 2 plus 2 plus 2, il y a 6. 666. Donc, il y a année où le diable a dominé le monde. Mais, il y a un gouvernement au monde. Et année où il y a mort, il y a les belés, année où il y a confusion, il y a les belés, les musiciens belés, il y a Congo aussi là. Ah bon? Il y a succès, belés, il y a quitté déjà. Il y a kisi. Bazo salela ba bana bazo boma ba famille ba aussi la bango nyonso à partir de 2022 malembe ba msukutu ba okufa et mora obé ali bom abela neti mo kiyo le bon mission mo moni obé de 2022 tu token et puis na loba moko de okufa avant les 31 pour professeur est vrai malheureusement mutunanga nda okufa ka. L'homme prudent voit le mal de loin. Na yoka fali na mutuka na yoka ba musicien na yoka ba Mike Kalambai na yoka ba tutua na bango on a Mike Kalambai pour quoi? Oui va petit na ngati na yoka gaye malgré par rapport et donc regardez va petit na ya kati ya ebi na yoka kaye pour beta blo bien voilà semblant yoka gete na yoka gaye va petit no pena te petit na mais malgré par rapport mais ngam parmi bato ba buna pour ya commander nga comme na musique ngai. L'homme prudent voit le mal de loin. Azu garde second. C'est solo. Donc, mon dende ya zayoana. Maman nae na papa bazayo zo garde wana. So azate. Alors yemo a sepela ga pesa Mike. Mike suka azu garde second. Ça dit garde second veut dire garde oyo
soki pene arate akozere bana me akobimisa bao libanda te kaka yango wana esili eloko mosu te azwi te katikeli na bana mais loba ekomemi mpe neti kaka papier wana yo omoni balakisa yango bese babenda yango vraiment papier c'est ça c'est vrai azwi garde la garde de Senghor babenga yango Senghor yo amona poto te na poto bapiaka mwana wana aza américaine pene la américaine po apesa garde po bapesa garde ye aza résident 10 ans azwa mokanda epai na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais bon, ça m'a relaxé. Il Bateau en l'air. Oui, les hommes de Dieu sont en l'air. Les hommes de Dieu, bah côté na bango na makiona, bah côté na bango na ba fabrication miracle à aux bon facile. Atie moto plâtre, na pas docteur $300 200. A foutu pe motango $100. Quand on va en église na plâtre, bo passo lango. Bah, qui mamba motakim. Est-ce motala belek. Après n'était le coleza pété à Okimane. Est-ce que ça la bombe est-ce ça la bombe est-ce que banga nzambe oh est-ce moto ana niveau manki na banga sunzambe wana comme les nganga un vrai candidat du felo ba vrai nganga bazawa et belé 3/4 bango na okuta ba kuzuana okuta bango de bien maya zo l'église a sauter le la Saint-Esprit mais ça au Saint-Esprit te kuité pour aussi ça bidon mon malotoko avant midi il y a 5 litres l'après-midi 5 litres na poko yeb ça moto na l'église mi se comme mo ya kolala déjà on a démonté et puis même beloko garçon na Ghana ça au sukola basi ça s'est fait ici a comment tongola na bato na mocha bato na batongolo na lisekite pe au $500 oh moi si venez moi ça libala et puis batongola batongola yo OK pour ça les diarrhées mais ba pratique on a pas niveau mais ça dit il y a 3 choses bon Zambé ça soute. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous comprenez? Et maintenant venir à la jeune, nous avons. Venir à la jeune est difficile parce que bah au pété. Bah il y a un pétage ouais. Bah j'ai le congolais. Bah un pétage. Bah tout. Tout le monde n'a pas passé, n'a pas tout bas côté pétage. Donc jeune congolais. Dans la vie aux années l'oroté, au tout aussi sa licence souvent nandako. Mon kata ba congélateur poser généraliste. Sikoyo oza musalati pétage elo ne osani comme na congélateur à kati jour mon akia ko ba katinga congélateur à sikana tuna bo yo de dena yo de tronga papa ni na ngozo kata bina o mona courage zo yane na niveau négatif il faut na relier pour que na bi autant que après honesta to musalati yango mona ça l'expérience na changer thermostat wana et comme en public na papa ba français yo comme le belanga moi na boy ça 3 ans beli bon. Donc il faut avoir Moussala. Donc on va venir avec un pétage. Et là pétage parce que na minute on va dire comment ça sera attends qui non est l'homme prudent voit le mal de loin. Mais hydrogène nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolo la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Gen, tout le la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazala Moninga na yote. Nazala Moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le la vie. Papi Gen, tout le la vie. Baninga tango kokie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Salut et bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Nous sommes à Kinshasa, précisément, toza na Mbinza, na ma campagne. Et pas il y a Moussa Nzambe, le prophète Denis Lessi. Toya wapo Mikolo Bobi que Denis Lessi a muto yo soko tali bien au sentir que
À quand il y a les réseaux sociaux, dans Paris, d'accord, tout le monde est d'accord avec lui. Alors, passage de Kinshasa, tu vois, les Gabon, sans pour autant, tout le monde a. Pasteur Denis Lessi, merci à Washington, l'honorable 4 fois prêtre, merci Nayo, Eric Chimano, Capédé Authentique, merci, Pinochet Agostino, merci à Zoé pour l'assistance. Pasteur Boni. Non, ça va. Tu dois profiter d'un peu de beauté. Imbattable. Vraiment, c'est tous les temps. Tu es en Belgique, la boutique, tu es bien. Bonne santé, meilleur vœu, Pasteur. Merci. Année à Sika. Non, ça va. Tu profites malheureusement parce que on a eu des fois à Tiki Bisso, je crois que Cornaé, Karaté, Bazo, Rapatrié, on habitait au Liwa des fois au Salon de Nini. Bon, des fois au Salon de parce que des fois, d'abord, on a eu fanatique. Quand on a ensemble, il y a un job posté. On a dit qu'on a danse na bango donc biloko na bango côté alinga gola ta trop danse peu koyemba bien donc on a eu vraiment fanatique et puis deux temps on a commis pasteur na pas des fois na sengi ba instrument pas baninga na ngana sa campagne na bande église arche ba tout ba pegi singa instrument na mbongo te na préparer ki batu ba edenga eza catholique ba pesinga ba kiti catholique batu ba edenga ezali fikine PDG à Rwanda pesinga salle moto edenga instrument ko ezali defa donc tant na sengi ba boy ba ibsinga na garçon mombe que non que n'est pas des fois ça instrument et puis akoki ko salisa na moke ozana nde na kei ba pesinga adresse na comme na ngringiri na moni atalinga be est-ce que ozana test oye test la musique ngabité na moni lati fort donc ola musicien ngabité na pasteur Olingini. On a besoin de souvent dans les campagnes 4 jours, 3 jours. Et puis, et Sunganga Makasi, Tala Bonaki, Luka, Baboy, Kopesanga, Nana Bongo Troté. À tout le monde, on a combien? Un habit, on a $20. Instrument, on a au pire $300, 400 par jour, il y a $20. Avant d'igner, habit bon. Combien de Manzambe, Nana Peso, na boosté. Bimi les bandes à tourner à combine à Sikaye, on a bibo tia plein à 4. Soit $20 non, à zone Singabibo. Ça la mamoussous. Qui est né dans l'instrument pendant un mois. Ça la campagne. Si l'île n'a pas après campagne, on en a besoin de moins d'instruments pour aider. Dans un mois. Tu vois ça un mois ici, bis c'est ça là. Après sur la bis. La bis, il vend du péwan. Diacre moi église à comment ils sont tout bouli ça bidi dans bisa batuna butunga papa et loko muto apesi biso na mawa tout bouli ça bisa en tout cas l'église va passer bato ya mabeba ça na biso to la vie donc maman bandakala et bandak awe sanga to bula na butu biso yere sévère ngana za liboso to récupérer mbongo to coopérer na chauffeur ngabité to sala ngote nde to garder un mois ici to raison c'est na comédie grand plein, donc on a commis peut-être stable. Et Dieu m'a béni à partir de l'église Arche de Noé soit démarrage. Si vous avez un peu la panne, vous avez la vérité mingi, vous allez comprendre. Pour nous, la vérité. Oui, déjà, on va des fois, déjà que non, les Arabes, et puis, on va pour le bague, non, au banda makambu, il y a Internet, on a tout le la vie. Oui, mais Ayaki, la première mission de la salle Internet, na salle au coco. Mais awande etoyaka awa tana awa na liboso ndako tosala mo ya ba prophétie oyo walesa pesaka to bana ona yi après yi pana ne montia si vous pour nous pour na pena mimi chemin la vérité on a moni que c'est plus simple net sous ta tuninga passer au melavin na bi oui oui, non, et ça mon coup c'est pour ça au moninga na restaurant. Au lieu filmer nga, aucun photo. Ça sert à rien, bah tout va y bien manger. Donc na comme na mon coup c'est pour éviter critique. Voilà. Ba conviction na nga ezo senga nga na loba au lieu ya ko kanga ngai. Topé au filmer nga na ndenga kusu. Pour jour mon na restaurant bona moni ba tu a chaîne moi mon nene ba yeba do filmer ngana bik bo mon pas ça pas tout le monde sait que j'ai pas du vin ba kati mamo voilà na bi ata ko te attends na Paris parce que bele ba bête bon ba bête ko ba jack ba on va soula mais au monde mananga si je suis dans une faiblesse j'accepte
mais ce que l'on a des faiblesses nous avons interdit à 20 ans à Masangate nous avons interdit ébélité pour un homme de Dieu doit avoir des interdits pour comme un niveau à l'écolonie toi faut nous avons fait péché biloko loko simbate nana biloko so na simbi on a silika lelo donc ba benga on interdit na Bible mais ngas comme Masangate interdit et puis ba biloko monsieur interdit yango moni biloko la nyonso pas nanga na sincère nango avant na bananzondo TV na etsaki batuke eza chaîne chrétienne eza commercial c'est-à-dire musique affaire au bêta musique à l'homme au bêta musique chrétienne au bêta musique profane au bêta et puis ngana arche de Noé batu oyo nzamba tininga na te eza bato mabe ba nyama wana ya mabe alors na konyo kabilo na bango pe na vivre bilo na bango sauf que dans ba concert na bandité mais logiquement pendant boy na fait au jube a bêta ile douana na za na fait toi OK ndai oui donc yo kenda bon zela n'était pas wata na ngana kende ah bon oui pour na na campagne jour ango et si dit retard mais ngana kende na présenter nga penaki sikoyo face à ba critique au ba pasteur ba critique akayo et ça la ronde baza révélé ba opianga merci après 5 ans 10 ans ba opianga merci pour na longola bango na kati ya hypocrisie passer aux autres que nous lati manette noir na écoute à Viet Segedi au côté na on a même pas na respect à Viet Segedi au côté na on na boîte pourquoi lati manette noir ceux qui placent soit déjà bien soit ouvert ah nga na oloba que ton na ke fait na moni jibazo beta na vandi na obimate par hypocrisie na no yema on anda côté na vandi wana yoki en live ti esili na kenanga. Donc je peux pas, l'hypocrisie c'est tout justement le péché. Bible le dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si on est en conviction dans côté, moi je crois que le pasteur doit être sincère. Catholique baloba bango ba obina. Bakota bar ba bina ka ba melana bango. Yo moni bato ki pa bango. Bato ki existe. Bakendaka. So yele na arche plein. Au début bazo comprendre. Au début ba critique ba muto abeli. Niveau ngana zabui un intellectuel lokanga na beli mutute mais eza style nanga na te ana lingala na te akatera terre ba biloko ba to sa lolé nonga na osa archi te yo za archi ozomona donc jibe aya na moni wa dodana ye na siko bango sikoyo balingi balakisaki baba santu balinga pe libanga me ba osa balingi libanga lo eza na bato balinga mabanga lokola ba passer oh ah bon na bien papa m'a boire biso na nzembo moko aboka kizamina boire mamolangi ya boire ngai ese bato akelo longola mabanga na baza mutabo ya libanga to bina Kongo ezaka ka papa emba nani matata ponyo papa emba yema matata ponyo ya eli libanga na ye na ayambi na bureau abi son excellence venu déposer les dédicaces matata bi non moi ce soir là mututo yebi alinga mabanga za matata apa matata pour tout le monde président ya Brazza ya Afrique yo moni ba président après ko dozo bina na bango donc muto aboya libanga te na ba pasteur mamo langi aboya te bongana boya libanga ke lengi na no boya on a na mariage à Serge Jibi abeti no avant la présence de l'écran politique de l'Église place la zaï mais na télé mambongo to ya ba gérer ngai ba me ya mukolo Jibi na mbongo ne belé oya otindika mambongo to na on a posé o lela la tongo mais déjà le col ba dia au bouger télé magaka bon donc bien pasteur tout son nom dans l'hypocrisie ce qui est péché il faut tout yango to condamner net ivresse et amabe ba ivresse de ko se droguer ba biloko mo ya mabe izali même monta ameli verre na mo ko ameli masanga ngana paete ngana za pasteur mais ce qui tant na koki na mela avant on a que noté até na melaka toujours na ba poko ce qui mosale moi relax moi vino moi deux verres moi verre mon qu'on a betana continue moi calme va nisinga na ogi pongi na kelala sikoyo pétage zanini oyo lelo esali pena esali pétage beaucoup d'encre na moni mutu mon lobi par hasard na legi na hôtel qui ta lobby na moni bato ba komi ba mekedi ba na 50,000 bato ba hotelanga mutu ba ko bi ti ba mo te ya boy mais amuta pétage ça dit à comprendre maman le bâti donc pétage c'est pas nanga eza étape moko est nécessaire dans la vie pour moto azwa décision so péter ba plomb ça dit o neto vana yo botu en relation mais yo sunga ngati je donne un exemple moi si mobala yaka chaque 5 heures ambiance 4 heures à côté
air moi ça pété mobile étant au kota azuma ya sopier a sopi na mbeto on moni pétage a pété a comme na suka na air wana sikoyo a bengi mobile abibon to solo la malamoko soki to continuer libala boye nga esimate on moni décision nazoya na décision et étape oyo ya crise pour pousser dans la décision ou tout arranger ou tout casser. Tu vois? C'est ça ce qu'on appelle le pétage. Deuxième explication, le pétage n'a créé un plaisir. On a dessin, on a pété, donc on a fait, on a dessin, on a pété. Donc on a pété, on a fêté, on a dessin. On a deuxième explication, le pétage. Troisième pétage, c'est que le bateau pendant mitu kufa. Ou benage aze sumutu normalité a pété na niveau monet baboketu. Vous avez un grand pétage. On est riming hein. On est fort hein. Bon quand vous même dans la mukili na donc de biloko na e. Ah non que ah ngana linga ba folklore trop. Ah parce que nous sommes là on est passé de les à chrétien trop beaucoup. Na linga e donc non il est courageux. Il est courageux à un point où que bat tout bako sablo ya osate. Acha tout le monde. Même ata ba critiquer français na italiété. Tu vois? Ouais. Donc ça dit il y a zo continuer attends ça l'erreur à continuer. Vous monde yesu ka muta grand pétage pour ata enseigner na président. Mutazo finga net muta finga mutu ota mutu lokola président mutu André lokola pondo à 4h du matin. Pendant 4 heures. À la couleur. Donc, à la bleu moyen, les gars, on a pétage. Donc, un super pétage. Grand pétage. Et puis, il y a pétage de pétage, net si moi d'assem. Pétage de pétage. Il y a un niveau, il y a l'école. Donc, c'est à l'équipe de tout. C'est à l'équipe. Et il y a un niveau, moussous. Ah bon? Ouais, un niveau moussous. Donc, il y a un pétage. Avant de ne petit. Abel a répété. Abel a répété. Et ça, c'est la côte de CPP pour avoir des sorties. Si voilà, barragé, tu as bimina. Il est là, candidat gouverneur. Donc, pétage, ils ont une explication. Comme ils ont c'est la explication. Donc, pétage de communauté, crime, création, sens. Voilà des explications à Souka. Actuellement, on a sollicité trop sur les réseaux sociaux. Et puis, ça, parce que je fais ce qu'un pasteur ne peut pas faire. Le monde aime ce que les gens ne font pas. Si on ça, ça la rabat occupé. Si on ça, makambo, net na mon réseaux sociaux. Affecté qui glisse. Non. Na début oui, même famille, même bana, mais c'est quoi? Tu es devenu qui? Oh, bah tu vas comprendre que tu as décalé, tu as un sens unique. Pour le son talibé quelque part déjà, tu peux se donner raison. Mais tu vas banni déjà. Au moins tu vas passer dans la TV. Au moins tu vas monter. Comme tu as une émission politique, comme tu as un musicien, au moins tu as un prophète de Bélé, comme tu as un musicien. Ça dit que c'est mon influence dans des occasions. Tu as un na TV papier. Yo mo ebit. Bato afinganga de toutes les sortes. Lelo mona na ba TV va passer ba cha mai. Simba mai, Simba télévision. Baba Denise na ba Denis ba esi balanga. Mais ba critiquanga. Or ngai nde mutu na kota liboso la TV wana pona banda ko sakola, mais lelo na fongoli ba onzela. Donc moi je veux une génération sincère. Ça dit mutu aza ko sala makambo clair. Ba tuninga de lesi opengwa na pengwa ba viola et ma sœur a violanga. Na wanga nite o de lesi o sai boy et ce qui wana mutu autonga nga soute parce que asi na ndimi. Ça dit oh de so mela fait na ndimi. Siko o critiquer nga sonde. Mutu a critiquer nga mutu aza mutu ya mabe pour apesi raison. Première raison ba médecin ba epsenga lokwa ba tchenga poison pour na ba pomezo ngo fona mela muton kade Bordeaux pour na moni pe santé soki. Alors na profité pendant mon gars dans moi vers mon alors tant oh mais la tête mais tu n'es pas sincère avec toi conscience de la tranquillité oh ça non ça émission mon famille n'angeza donc bah yebi que ça c'est le job du père ce gars là sa tête là il est comme ça à travailler parce que tant que yo peut ça nga ba deuxième kill to ana ba to azo soutenir bino mo liande.
Donc, quelque part, tu vas comprendre que Delis, en fait, ce n'est pas un démon. C'est un art qui est sincère et qui différencie le sacerdoce au Théaka, na banalise. Autre, ça, ils banalise. Et puis, moi, un peu d'égayement pour te égayer, moi, bateau. Parce que à cause de la poto, yo vend en France. Au Yébi qui na poto émission sur 30 émissions à TV. Toutes les émissions faut battre seka. Si. Parce que ils sont stress. Battre stress. Et ça thérapie mon bima. Yango mona ngana sexa. Et moi mon ke moi bilo musuzo, moi comédie mon ke peut permettre bateau base à la l'aise. Non ton ami Mikolo yo na moi vidéo moi séquence moi vidéo le kana na ba Facebook. Oui. Olobi ba téléphone yo suzana mo mutaka na mo ba tu bazana ba mitaka na téléphone ba tawo ba kata biloko la vraiment ba to ba nyoko la. En fait je voulais dire que mon bali nyonso musicien nyonso fille nyonso asala mo expérience que moi mutaka na kati elle moi me filmer ou a filmer moi break na e na kata téléphone non elle sous batindeli OK elle moi mais à garder moi tala asipima ngo peut asipima ngo te et bimanga sur la danger to boswani to ba truquer yo bima ou yo moko otindaki pe moi break na yo oh tala montre moi allez pas bagarder OK bagarder pour boswana abimi c'est comme asipima ngo te pone et ça na plaisir na ngonde ngezala wana otala ça va vraiment tali vraiment tali break no akala to na sili siko o bombango yepe kuna zo bombo ya yo donc c'est crée moko dans la téléphone wana ya mitakale sali ah bon il y a ba téléphone tout na ya ba pasteur na ya ba normal il y a pasteur en limité na be ba konzi batala pour noter na biro na vandi bois champion bon bakanga bangwana mbetangala dit déjà téléphone nyonso yana secret ah bon voilà na ya ba pasteur na ya ba ministre surtout ba pasteur ezali po bango ba bandi puberté dans cette église parce que ba pasteur ba ina mbongo te kala passer ça na mbongo te to souffrir ba jeune bani siko passer la mota na ba carabie azui siko asani aba na pipe ne ya moni ba zongeli ko bo de zongi en hypocrisie donc c'est que ko be koti trop na cette église ko be koti mais na rigo ko fiki ba ko be koti koti makasi ko leka parce que so ke ba kuzu nyosa richesse okuta 3 quarts ba doit la kuzu ya ba passer cause c'est-à-dire ba flamingo hotel non ba place à Butu OK za mulili za au mona na te wa za ko no mona to di poto abengo papa na yamba yo na biota to komi na place mo to kota mulili papa mutamona mutame to tout à l'heure on te vie place de bisito linga pour ya kawa mutamona mutute mutamona mutute donc ba obeta 5 ans à bien na mbano bokomi na niveau assisi ko ba brasserie nyonso ba Kinshasa ba client ya solo ba client mingi ba passer obike ezana moyembi mo munene oyebi so tous ces missions oyi na yamba ya singa bi te fopelanga Jack ngabi o ba Jack ngabi me bino mo denile sezolo ba geno ba ravin bino mo na bino bo mo ne kolonde na oyebi so tous ici obike mo ayawa ba fungole voiture nzembo ya nani mwana wa fier oyo mutra bino nano DDT ayo ka nzembo DDT eluka makamu akota vitre la se eluka makamu kabi tanga na bimi atari nga dimine nga bokosi bokosa nga makamu awa yo yena musique te de molo bageza ya solo omoni moi je fais pas les hypocrites nga na yoka fali na mutuka na yoka ba musicien na yoka ba Michael Ambaye na yoka ba tutu wana na bango on a même quand même pour gagner oui va petit na mat na yoka gagner par rapport va petit na ya kati ayebi na yoka kaye po beta bloc bien voilà semblant yoka gagner te na yoka gagner va petit no pena te petit na mais malgré par rapport mais nga parmi bato ba buna po ya commander nga comme na musique ngai na soutenir ye Patrice nani Denis Ngonde nani oyo nani Matu Samuel wa bato na ngai oto Marie Misamu bato ala nyonso wa bato na ngai to suki parce na dossier Peniel vite fait to le kana non Peniel ça est bien Peniel a bien anga ken des États-Unis donc mais ba vérité pe bimi Mike a récupéré ban ndela OK te as eu garde
garde second. C'est solo. Donc, mon nene yazayoana, maman nae, na papa bazayo zo garde wana, zo azate. Alors il moi c'est pas les appeler ça Mike. Mike c'est quoi du garde second. Ça dit garde second veut dire garde oyo ceux qui peine à rater. À cause gérer bana mais à cause bimisa ba oli banate. Ka ya ngwana esile. Elo musete. Ajute gatikela na bana. Garde second. Mais le bain est comment une peine tika. Papi wana yo moni balakisa ngo bese babenda ngo. Vraiment. Papi ade. C'est ça. C'est vrai, à je garde. La garde de Senghor, babé en second. Il y a mon apote. N'apote papi à moi na wana américaine. Penel américaine. Moi apé so garde, pour apé so garde, il y a un résident. 10 ans, azo mon kande panae. Papa bananae. Ah papa bana. Il a les droits aussi sur Yaza. Bana kalazara na ngote. Azara na ngote, ya ye atalibana ke Mexico ba PC. Grâce aussi à Penel. Mexico relation Léona Penel les lois par rapport à Makambo Nyoso. Très bien, c'est ma fille. Elle vient ici. Toujours. Oui, l'objet toujours est jour. Un autre qui est petit dans la ville, avec un rendez-vous mon boy, un autre qui elle est là. Dans maman au deuxième au box non. Nandel. Tu y a ça problème tu là. Ko deuxième. Pour la kokanga ba. Ah, wana ngate. Nga pasteur buna kokangisa batute, mais motema ya Penel là bien ngote. Mais yo calmer te. Ah, papa wana on est la vie na ngana ndo calmer mutu ne ni yo mota là. Ya dura là, azozo nga pe États-Unis po. Azana makambo pe ko sala na États-Unis. Ah okende calamité. Tous les gars sont moins en vite. Tu vas zizi moi makambo susu azana ngo po ça et puis akena. Ah okena a osa keke. Pas un événement mon a février. Ah okende après ozo. Anae, elle est trop à l'aise. Azana événement mon a février. Moi événement. Oui. Ah comment là? Mais il y a une femme d'affaires. Il y a ces installés. Ok. Nenga zana ndako dia ba lukanda ko na ma campagne. Azo ndako na ma campagne, azo ma dia mutuka moko to lukile mutuka. Déjà so ma jeep moi arranger a luka. Parce que bazar arrange bien, il y a 40 000, il y a 40 000, 50 000, 50 000 ba monanga. Donc c'est petit on melo quoi. Azana bon. Ah, bon azombo ouais. Ah bon na ibi. Ah femme d'affaires ateka ba game. Soit il y a 2000 games ici là bas moi. Ba game ya basi wana yo yi moi ça publicité wana. Siko pasta na mutongo na tuna yo. Oza ekbato a éclairci. Te wana tranquille. Wa te wa to liki na biso. C'est pour ne bato lo ba o te ya mo te ya ndenga na lobia. Voilà. Na tuna yo boy écran prophétique. Ti lelo neti mikolo bozo mona ni pour na Congo mona ni. Bon. Na c'est énervé de bato belé. Na énervé bato belé déjà parce que bato balingi m'a félicité te o lo bangote. Mais l'écran politique j'ai vu premier écran on a mon ami les gars na mon qui président va proclamer abîmé. Donc pourquoi abîmé? Va voter. Oh, va voter mais na mon président comme na mon peut caméra jouer rôle très important dans Boka. Il y a mon mounion déjà. Troisièmement 2022 années mabé. Pour exemple, 2-2-2. Yango, année mappé. Nandeni. Mais c'est année satanique. Il y aura quoi? Année satanique, on a expliqué. Parce que 2022, 2 est à confusion, 0 est à néant, 2 est à confusion, 2 est à confusion. Donc, et ça lit 666. Et 2022. Mais 2 plus 2 plus 2 est à 6. 666. Donc, ils ont année au diable à dominer le monde. Mais, n'a pas gouvernement monde. Et année où on va mourir aux allées belé, année où on va confesser aux allées belé, à musicien belé à Congo ba aussi là. Ah bon? Un succès belé ba bando kita déjà. Ba o bana kisi. Ba o bazo sale là ba bana bazo boma ba famille ba aussi là ba nyoso à partir de 2022 malembe ba msukutu ba okufa. Et moi obé ali bom. Abela net moi qui le bon. Mais c'est moi mon obé ali. De 2022 tu token. Et puis na loba moko dia okufa avant les 31 pour professeurs à vrai. Malheureusement mutunanga ya okufa ka. Et puis na pesi conseil na ba musicien pe na ndenza ba laksainga. Tous les musiciens bazo luka ba magie étrangère. Banzamba ba paya ba no kufa mingi libanda. Bato nyos balongo kota ba science occulte. Bana ba réseau moko ya ba science occulte. Il faut pas faire attention parce que ba amna bango ils vont captiver libanda. So tali très bien ba grand star belé ba kufi libanda. Donc
année moko bato basala masekité basala penda vie de prier bato basambela dans le vrai basambela mais bato travailler sérieusement pour beaucoup du travail il y aura beaucoup de morts surtout côté bato artiste dans le théâtre bato na parce que bazo kati nazo expliquer ba on me ba yo kati si trop na gouvernement penza ba bandi ko frapper a frapper à néo makasi bato belé ba obela ba AVC belé ba okufa na kona biloko yo moni na moni bato ba okufa na ba politique bonza mbala saga yo ndenge ba nipa ya belé bato en l'air oui les hommes de Dieu sont en l'air. Les hommes de Dieu ba côté na bango na makiona ba côté na bango na ba fabrication miracle a ozo mongo facile atie moto plâtre na pas docteur $300 200 a foutu pe motango $100 tango ya église na plâtre bo pasolango ba kimamba motakimi ese motala beleki abere nete le coleza pété a okimana est-ce que ça la bomba est-ce ça la bongo est-ce que banga nzambe oh ese moto ana niveau makiona banga sunzambe wana comme les nganga un vrai candidat du felo ba vrai nganga bazawa ebele 3/4 bangwana okuta ba kuzuana okuta bango de bien maya zo l'église a sauter le la Saint-Esprit mais ça au Saint-Esprit te kuiti pour aussi ça bidon mon malotoko avant midi il y a 5 litres l'après-midi 5 litres na poko yeb ça muto na l'église mise comme mo ya kolala déjà on a démonté et puis même beloko garçon na Ghana ça sukola basi wana ça se fait ici akomo tongola na bato na mosia bato na batongolo na lisekité pe au $500 oh moi si venez moi ça libala et puis batongola batongola yo OK pour ça les diarrhée mais ba pratique on n'a pas niveau mais ça dit il y a 3 choses bon Zambé ça soute quand quelqu'un n'a plus Dieu il y a qu'une seule technique Bible c'est la technique de la foi tu peux créer la foi aux gens Nzambe na biso abikisaka akobikisa yo lelo Nzambe na biso asalaka lelo omona makambo ça c'est la foi tu crées la foi aux gens ce que on a la crise d'onction OK retraite tenan ezio mais utiliser la technique de la foi créer foi muta obika à partir de foi sans la foi personne n'est agréable à Dieu donc quand ça mutu ne ba ngolophone ba sala quand ça mutu foi akobika ye moko alors awa so crise à foi il faut que de courir na magie ba koti magie belé 2 homosexuels ba comme homosexuel et talande ba comme l'église na ya basi na mibali troisièmement makiona quatrièmement bon koko ba OK n'est pas ba ngouze ba pia ba numéro ya ba PC ba numéro ya ba biloko e bima na nzoto ba comme traiter ba tout ba kata ba nzoloko na ba ventre mais est-ce que ça est normal mutu na kata nzoto na bimisa ba montre oui t'es montré en fait bon en fait la délivrance ya ko bimisa biloko ça parce que bateau ba kena bon libende ko vivre na nzoto monali non on est un monde spirituel on est un monde spirituel bon nene ko nga moko na mona biloko bima pa moto mokonzi mo bakanga ke akenda tour mo bakange masuba pendant 3 mois ba chinois ba leminga na prier masubebi te wana normal bon yoka net maman moko bakanga kaye mbanane azu sous-vêtement ke na ona bando na bimisi sous-vêtement aboti mapasa na minito ça c'est wana normal oya mabe oto non te viki bekete babilo net batonga oui batonga oui et ça normal parce que ba monde occultisme ba utilisaka biloko ebele na nzoto ya mutu mais biloko neza na kata ya mutu te au fait eza na kata esprit ya mutu mais tant obimisango boy na nzoto ya mutu te poso mo bimisa boy comme nganga il faut transférer en quelque part pour ebima na support mon boy mais support en pe batoma que na pe ba ndo salelango yango ba camerounais ba nani ba tsa bilo na ba paipai ba tsa bilo na ba koko mais siko ba komo salelango siko ba kiona ba kokoti ba nani wana ba paipai et comme il peut mankiona mais siko il faut tala tango bazo peso paipai o tala penda ke wuti medali kolo il faut senga mende wuti le kolo kiti yo mozi ke ezate ke oyo mutu ayena ngo na tango depuis tongo te donc on a depuis tongo déjà triqué match mais ce qu'il faut exiger qu'ils allaient là mon frère et puis yo contrôler ngo yo moko tali penda de aza yo tourner au balusi parce que ba truka kango alors ba biloko wana ezali vrai et faux pe ezali mais faux eleki et puis nzamba ko sa miracle moko toutefois chaque jour ka eloko moko monter et ko ya une fois deux fois et puis c'est rare passe dans la question moi et qui m'a pardon dimanche tu y es to kangi Satan
Dimanche on a surtout hier bakangi les sous. Kokangane. Tokanga Satan lelo au nom de Jésus bokangi. Dimanche on a bakangi ce qu'on a fongola kai. Méthodologie ya ba délivrance na ba prière ba nzambe belé ba bien monter. Le diable c'est un esprit, d'accord. Mais chaque jour bato bazalaka posséder, oui, mais chaque jour bato bazala bon côté. Parce que posséder ouais kokanga Satan chaque culte. On les ali bato ba ekoli ba ebi monsala nzambe te. Pour bato musa kotalaka de laisse boya bia de laisse mama sala ka imiter. Mais tu es tenté d'imiter quelque chose que tu connais pas. Il y a trop d'imitation dans maman nzambe. Na envie. Pour ngana koma boyelelo il a legi ba 40 ans. Natama na bakule na couper Coca-Cola pendant 3 ans 4 ans. To souffrir à niveau mo gondi maté. Si les lopé papa c'est ils ont continué kaka. Mais on vit. Mon bato ozolula mais ozolula président mais éviter président ta muso la té pona mama kivu. Ala la té. Il y a des gens au monde ba déficit na kata gouvernorat na et donc azo monde bato au monde aspect à veste. Mais mutu na kata za rolela. Olela. Alors bato congolais nga ko vivre biloko extérieur. Ozomona do biloko mo extérieur. Ba passer ba oteka ba drogue ba saliawa. Ba passer o ba comme homosexuel moko akotela nga makile zo bima na sima. Oh, oui na memi eti na sima kuna laxinga mutaola na grand frère mo boy un grand homme de Dieu. Na bengi paye na bimanga muyuzo salo na kutana ya to kutana pe ba 50,000 yesko azango po ba mbongo na ye azo sa ba faire na ya butu. Basali. Papa Okondi matin, je te le dis, moi je suis pas fait na millier wana. Je te dis la vérité. Et 3 quarts au monde ana. Donc c'est milliers là au kufa milliers. Et poli to tika ta ba 2%. Bah ta vérité. Bah ta vérité au tozal to bundaka au matio qui te les églises et kaoki c'est normal. Muto normal a kitaka amati. Ouais. Mutako zalaka te boiti te ero kito kufi. To beli bom. Génération na nganya so ba kufi. Renouvellement les gaming. Ba génération yanga ba kufi na bopito ba kufi na ba cirrhose des fois ba kufi na ba blog ebele. Pasteur avenir na zala na bomoy ba pia nga ba professeur liwa ba yo aso de teti lelo na zala ka. Ba bandelinga professeur liwa musu mama mo alenga na te na osako de 3 mois. Na yo na zaka. Ça dit que na kufa kate parce que je ne touche pas. Na bandi na ba tsuba. Tsurat abunda na force normale. Imbattable. Ça dit soki oza normal liwe ya mulai. Mais so oza mutabi simba simba ba o gérer yot. Yango zo mona begiza lelo a plein mais plein on a biso to salango to kenda ba stade na kata ba stratégie pe na prière. Voilà. Et là monsieur c'est na stratégie, là monsieur c'est na prière. Mais tant yo commis mélangé. Le problème de l'église du Congo yango zo mona mboka moins bongate parce que l'église ne donne pas ce qu'il faut. L'église est dans le faux. C'est difficile, l'église est où la place politique. L'église est côté dans la Séni, on a un bitumba, on a la Séni. C'est-à-dire Dieu n'est plus là. Or, tu as bon de l'ensemble, mais les clients, ils sont moko ya bien. Oh, ceux qui va voter. Mais bino bozu dia mutu ba pesi bino go pesa. C'est ça qui crée des problèmes. L'église est vendue, l'église est politisée, l'église est fétichiste. Donc ça, il n'y a plus de fait. Voilà, tous les gars, vite fait parce que tu as aussi ça. Les autres temps où on a venir à jeune na Congo awa. Comment on a venir est-ce que à venir il y a jeune dans les jours à venir et vous allez meilleur taux bien. Bon, le problème est le président congolais par exemple, ils ont de bonnes idées mais bazana animateur ya mabe. Ndenga na expliquer président Félix. Na bi bato yo remercier qui déjà coquille. Et comme héros ya bato crédible pour ça musala. Parce que amasa musu ba edayo, ba sala oboye, ba peso mwa mai, ba peso voiture, otamola inango. Ba si ba somi banda ko ebele. Et koki tia bato ba crédible sikoyo, peme na yo. Na gouvernement bo tia bato bazo mériter. Ndemboke ko bonga. Mais mboke ko bonga te na ba merci. Union sacrée ngo ba ye, union sacrée ngo e komi susu bato ya ba masolo bato ba cop. Donc il faut que le président seul ne peut pas animer le monde. Il doit avoir les bons animateurs qui sont conscients. Mais tout le monde la politique est intérêt. Il y a bango. Basu bandako, basu ba voiture, c'est fini. Vous comprenez? Et maintenant venir à jeune, nous avons. Venir à jeune est difficile parce que va au péter. Va dire un pétage, ouais. Bah jeune congolais. Bah un pétage. Bah retour. Tout le monde n'a pas pasteur, n'a pas tout bako du pétage. Donc jeune congolais dans la papa yoza ne loroté, ou tout aussi sa licence au van nandako. Mon kata ba congélateur poser génère ista. Sikoyo
oza musala te pétage eloni osani okomi na congélateur akati jour mo nayaki awa bakati nga congélateur asika natuna bo yo de d na yo de 3 nga papa nini nango ozokata abi na omona courant ezoya na niveau ya négatif il faut na relier mpona ke nabi yo otangi wape onesta to musala ya te yango mo nasala expérience na changer thermostat wana ekoma en public nga bima papa bafrançais oyo komolobelanga mwana boye so asali 3 ans abeli boma donc il faut azwa musala donc avenir avec jeune pétage eza pétage parce que na minute omonike comment ezozokaka ata okinoneli surtout bajeune congolais natuni yo jeune ero so oke okuta bango wapi na bakwa ya nzela bakwa nzela siko ala licencié 1 an 2 ans chômage suka na mbongo ya whisky te na mbongo ya biere te akene agene ye mutu ekomosani eyebeta pumo mpe koto ezopétage ta oyo ya asimi meli ere ozolekana na tshombo abia akati olibongo azi tshombo ka licencié donc avenir Congo mawa trop avenir ezali siko gouvernement il faut forcer faut apesa misala surtout ça je crois en Félix dans le sens que il peut il est en train de créer une politique d'implantation à Otsamamboulou pour bateau baroya ba aider ba kokako kende liboso il plante des choses en avenir pas mais tant que présence au bageno mboko esi kufa ezaka bato ba tenir compte kaka bato ba livre omoni mboko soko ozi occasion ya osa malamu profiter congolais balukaka congolais linga zikaka zikaka na tongo moto okima wambangu etala plein ba jeune fille ba jeune garçon zikaka zibaolela juro papa akufaki bazolela zikaka mwana muke boga tout ça lelo ba ofinga rwandais tout ça qui rwandais sili mikolo tiko azongi congolais ozomona donc congolais so apesi autant profiter po ba balusa ozo comprendre donc bango tiko eloko tout Félix aoloba faut ba traduire en mabe en fait nga lobani anga lobaka ke mboka ngo bozoloba nga na bomi c'est-à-dire mboka ngo déjà ekufaki déjà nga na ye kaka ko bakisaka mwanda ma brique libulu eleki monene en d'autres termes mabulo oyo nga mundu asali yango te nga batute libulu ya kala nga na ye pe kobwaka mwanda mo po mwa libulu ezali ematame tozaka na kata libulu c'est la réalité parce que budget ya ba 5 milliards 10 milliards to na ngwana esa eloko te papa politique eloko mosusu oyo tolobaka ta tozalaki opposition na oyo so okoti différente. Bien. Yo moni Macron. Français au Macron à Loba. Na o yazaki avant Macron. Moi Hollande, si je deviens président, je ferai ceci. Tu as démissionné et pardon. Mais comment tu vas démissionner ici ça va pas. Tu papa fanfaro ezaka pilo li pesa nzela mokonzazo le. Ah tika papa, mdaoti kande. Ah bon? Papa biloko wala. Mokonzi na kota na escorte wala na partir. Tika. Mokomo na kota ba pesa nga escorte. Na okende hotel na fikini. Siko baninga na nga bauta en Angleterre psika premier ministre Tony ala ensemble papa pesa nzela batela molimo no papa awa na printer ti na nani to sali 10 minutes na foire na otika te na linga ke loko ne longwa te papa yo mona président otika ndeni ministre otika te a démissionner jamais bon on a plat ça dit conscience on attend ko ya ils a bané ata ba 10 ans 15 ans ba lulu na bululu basalango mais conscience ya bato ba lelo ya passe pour intérêt ya mbongo mbongo facile mbongo za facile kuna fongolo porte papa tout est local ba fongolo porte au côté donc tu vas mettre le salle ba soda elonga na linga potote ya wana kina wa soki na za ba stress ozoke lengi na kenanga côté ba garde ba soda baza na tieta 100 garde à vous à l'ordre na la civil à l'ordre ba pesi ngai biloko na bango na kleki na ngai na se consoler 15 jours na oza moto mais na za zu yango déjà oh maintenant ce jour mo ba yamba konde prophète konde na campagne mo sala mais ba suspendre ba to na zo ba ko alors ba pesi benda bonero ba pia premier ministre ba pia da président de la République azwango mbogo lengi papa tika na za so stress betinga na lingi na ba ponga bia na ba côté ba roulage ba sala 3 4 5 na télémika moi 100 kaka à l'ordre alors dans ouais nan sikoyo donc docteur bana ba jeune ba beta o bazo ba bomber donc il y a pétage
mais osani na mutu azolamuka na ntongo ayebi lo aolia te. C'est grave, hein, surtout ça. Te ane lo aolia te o asani so abete eloko wana. Mais comment mutu akona muka na ntongo ayebi eloko aolia te? mais akoyeba te bamboka neti bacameroun balonga nzala. Oui, balonga nzala. balonga cameroun soso ta monene na papa. Et puis baimportaka te batia makada ntina bavillage omoni bastade oyo ezobeta match na cameroun ya bastade moko do secondaire mosusu okosa même 30 courses par jour 5 heures babandaka 5 heures babandi sport mboka mobima 6 heures bakei koteka mutu to aosala mosala 18 heures so tie kili te 15 heures moto oya te kili te banda 18 heures ti 22 heures mboka modi kete batie makada ntina mboka omona neti baalimentation ya bamindele ezalaka te apa moko ya bafrançais mais le reste wana cameroun ato ye indien baopesa camerounais moto azala chef yo adjoint obligé et puis baliaka bakayabo ya libanda te okapa onga te babomi ngombe yango bapesi crédit oui voilà c'est comme ça moi je crois que Fati peut arriver à faire ça mais azwa bato ya bien pembeni pense à tout ça on va continuer goût ya piloli tout ça un biso moi 2% bamboté mais pour tout ça vite fait na ba musicien nani lelo penda ozo sentir que premier ça toujours Fali deuxième il est toujours premier oui il est toujours premier parce que la minute maman présent azo beta maboko na stade on est présent à Talilis alors on est sur personne quand même il faut dire ouais Fali c'est un grand musicien actuel. Et puis 007 à Hollandais. Héritier Ouattara. Ah, ma casse. Je suis là. Ce qui est à 10 mètres. Et en tout cas, héritier à Pemben. Après, on va faire répéter à Zali. Petit bina filet, Zali, petit nabiso, où il singa ba gérer, qu'on a son mère mon bonani, petit nani, Joseph Denias. Non, Fabregas. Petit na wana o petit na biso nani a produire. Ouais, ou t'as pas Fabregas. Nani, autre monde yi mukana. Butu azaki na nzembo kitoko wana éviter petit on mais a komela nga journaliste papa na mona bani mo ba polémique na TV c'est ça pétage. À péter. À pétage. Voilà. Et puis Fabregas côté danse na animation. En tout cas nazo sepela danse na yo na heureusement zongeli na fille wana. Pour fille wana so ke na animateur na ana lela pona ndeko na musakata mais le la zongina mado wana nani ça va il est encore dans la compétition il a leader à créer kaka donc on a fait ce qu'il faut comme un esprit à rage Faire c'est un grand musicien, c'est un grand chanteur que personne ne peut imaginer. Faire moi bah si on dit bah nous était. Ah on a au loba en limite. T'es autant comme on est bien. T'es meilleur mot wende bah. T'es faire à moi dans l'église. Vous mona maman est une église, il est église mais abenga ngandeti. Faire nga comme abenga kate mbabe a faire abenga. Et comme ça fachera pour yo qui n'a mis kota ba wario. T'es jamais ah. Et c'est nga naza mona musala ya mutu te. Faire ya mutu na ngai. C'est nanga yembaka bien ngande naza boye bafuta nga salaire te pa mutu nga mota ta monebe na otema na TV na otanga ba comme na bino sake bo futanga c'est-à-dire j'ai l'amour il faut du respect faire fois ça la mo boye na parler à côté pedati na parler à vienden ozomona tu vois ça la ngote te depuis maman ke na poto maman na azayi mundima faire azayi dimanche musu ba côté linga na tongo ayemi na ya zu succès nanga akena a comment il dangereux na comment les bisaye poso aye ba fibre orthographe moi l'éternel mon baiser à quel bilo on est bah tu es ma bonne na tolonga mino petit so moi ya za succès non Ferré c'était un bon garçon c'est Denis Lucifer même temps on a en prison mais faut ça le fort quoi faut ça à ça le fort à Lukanai nana prêtre ya nzambe ozomona tsiko mwana luka ezate po ya donc message on lancé pas faire il faut lukanga viena il faut lukanga il faut faire aza grand musicien faire les autres que l'homme qui esprit de rage faut na côte les rages voilà pas ça ceux qui a commis la rage t'as le logo yembi à français ah mais très bien côté on a très bien non franchement ça ah ouais j'ai compris la nuance des mots oui d'être d'avoir musicien moko
à Paris, vous avez mis ça, moi, il y a musique en Zambie. Abi s'inspire à moi, la Kofi. Abi son la Kofi, la bien. Ça peut-être. Parce que moi, des personnes, moi, tout ça. Sur un bon balemba table là-bas, quand elle a un toujours. Na pesi motre pe na maître Michel Niaela sans courroie averti. Zana za papier livre de vie dans les arbres. Eh, pourquoi on a belé? Ah papa, comment t'as 200 personnes te? Eh, na longoli mabangi belé na 2022 pour ba mabo makasi. Bon tata monene bonga avec monene bonazo penga bango na ba kombo bazo sala ba G. Na longoli comme kaka maman Denise Akero. Donc au bête on peut nani, comment propre? Comment propre, comme un livre de vie. Et là on se coufinga là, na ki. Deuxième guide. Qui te voulait se couper pour la corona, t'as plein. Ouais, bah $200, 300. Moi, a dit, moi, 1000. Des saufs. Mais où est-ce que est raté? Ah, oui, raté. Où pendant tout ça? Où pendant comment se Internet, na longa, nous sommes à ça, matanga. Maman Denise Nyakero, Abed Assour, on a petit n'a pendant boss, King Lova, Docteur Jeff Dad, il était à don de Dieu. Na longoli wa ministre ebele ba mambo makasi na tiki ka modelo sima na o ya EPSPO nani Johnny Mwamba na pesimote na prophète Dominique Condé église de Loba tete ndai na mama Rachel Futa maître Churambo Malemba table na Jongade ah mudelanga chaque les 5 eloge yak Jonga ya sola dim pende yak chaque les 5 yango na expliquer batulanga ba ndo lia to lingi tabate lia oya te Jonga sola so yo banda likambote so tikelinga mbonga dip Jongade ket lwa mutuna bino artu nzemene FBT Paul Fikipo Magé Nicolas zo solo la souteme ana bagence bien yebe ondina na longolé na libanga Diezola Azali Mutalombi atinanga champagne Irene Mukabila na PCP Mbote Winnie Baruti na PCP Mbote na Valérie Mala Dorcas Mukoko Enrique Bob Keti AGK Petinanga Blanche Mukwambai Trésor Ngando Papa Yoyo PCP Mbote Aïcha Manika, Zabe Papa Mole, Mimi Kalombo et Odette Lessa, Kabosé. Moulembi. Moudrayot. Au côtier. La côtier, la livre de vie, na Moutana. Baleli fort, baleli tata la bago. Ngapi comme on a zago longolanga. Te, Yosa Star. Te me comme on a zago longolanga. Te. Nakamora na longwa. Papi Gene, Ozongikas, Papi Gene, le meilleur journaliste de l'Europe. Te yo bena au même makambo. Au même makambo. Ah, en tout cas, j'ai demandé noble, tu m'as demandé que j'étais pas mon ami personnel dans Londres. Et puis grâce à Chika Bofunga, Eza Richel exotique chez Rachel Manning en Argenteuil, Paul Vaya Couturier. Bon le Kaguna, na suki sinanga. Après ce mot na maître Michel et puis nazo sala film Washington grand pays où il y a audio tinelanga Sylvette moi mystique et là na maboka nani c'était akangi ngoti lelo la mona oh mugolanga na oya na likambote mais na tourner film bon rôle wana yondimi ya ko non nazo jouer Lucifer na film ango comme nango magie en ligne. Au fait, l'idée à filmer Ali, tout ce qui brille n'est pas l'or. Au moment où tu as pasteur, un serviteur de Dieu, mais à Zanendoki. Moi, c'est-à-dire nous voulons faire montrer aux gens que nous avons un vrai pasteur. Dans les vérités. Alors, nous voulons éveiller la conscience. Il y a peuple congolais qui va comprendre que tout ce que tu vois là n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui sont mais ils sont satanistes. Ils sont désordonnés. Les rôles non ça m'a quand même alors que tu veux veiller comme ça va mona que bateau to mona que ba vrai sont pas toujours vrais. OK
est-ce qu'on a ça? Non, non, non. En tout cas, c'est clair. Modèle, batu bazo ko. Nga banga katenga na bibi no eza normal. Yoda mutu yebi makam. Voilà, merci na bande konyo so balandi biso, message na bana poto tout ça biso. Non bana poto ça bino to fonctionner te. Après Jésus-Christ, ezala bino. Bana poto. Te me poto mutu le ça Congo. Des fois te. Voilà vérité. Papa, ba de ça ba 3 ça ba 5 ça ba famille zo bonga, il faut toi encourager bino. Nous devons vous encourager. Nous avons fait nos misala bien, nous avons fait nos business bien, nous avons fait nos finances pour permettre bisogno so na bisogno so to lia kaka na mbongo na bino. Na ba passer mangé maselo de konaka o bo boaka mikanda en tout cas ça qui est boli miseme en tout cas na yé moko pe avivaka na bino. Biso tout vivaka na bino. Après deuxième méda gouvernement ne ebuna bo ça biso. Na vraiment na CPN makasi. Lelo na fier au monde que tout ça émission là. On appelle la CPN makasi lelo voilà. Donc Papi Guéné, l'homme fort. Des fois tu grand journaliste. Voilà. Merci pote comique qui ne comme Migolo futa. Semaine OK. Papi Guéné olé aussi. Te na leta na lia. Ngala écoute pour Théo so fongami. Ça fongami. Yo un grand journaliste normalement gouvernement il faut travailler à bato wa bino pour pas ces images à bien à poto. Même biloko nani oyo batura mboma yo kadi wana ya bakandata bakanda ya vie pétage à péter. Or omoni bien Mobutu ya ekala Mobutu azali so sai makelele neti nani tipo ya mutetela mombo alenga na TV ba mayele bolonja soko bolonja azaka mustatela bolonja alema loba bocha ata ministre ko munoko esila ye bote ministre ta mona papa premier président est mort à Yaki. Premier voyage, azongi ça imbo. Deuxième azongi ici. Troisième. Mboke changer à mon nombre ba ba comme belé. Na famille comme musulman ibaye. Donc est-ce qu'on a ça sur. Non, ça ndé comme sunga ba bilo comme salam moi azongi ça. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que vous parlez parce que vous n'êtes pas encore au pouvoir. Le jour où tu seras Mobutu ezala soko makele la zio yaka. Vanda. Olé oyo mo bungi. Boki pa bato bilete mutaza bozuye bo pese poste. Donc à mon aye mongo kati ya libanda ya kati. OK, voilà, merci c'est un plaisir pour nous. Il y a Koyambela Bino Lelo, pasteur Denis Lessi, yaza mutuna biso ya Tongo. Imbattable Churamboma. Tout ça livre tout le bel vie, merci. Tu as des services à sauter Bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter Bino au nyos. Et vous landa, oya nyong. Oya sana na besoin ya nyong. On a linga kana nyong. Na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Zwaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. Okelo Luka, Jojo Panda. Numéro na Ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Puisque dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, là le 10 mai. Numéro 09 52 96 16 79. Aujourd'hui, Bobenga, on achète ça solo. Vous comprenez? Donc, dans Lyon, vous pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C boke ne pas na bango na Lyon so vous la personne bobengi José Kalonji Badibang la fille beaucoup de la maman Azari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la bobenga maman Azari Viviane numéro na bino yango wana eza kolenga na C. Oui, vous comprenez le numéro de maman Azari Viviane. Bopanga te, agence Oyo. Koudia Mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et un carton.
dimension ya liboso toza na carton ya 60 x 40 x 30 biso eza na 50 euros. Soki mpo bakonkira na biso eza na 60-65 euros. Mais par contre carton na bango eza suka awa ya biso ebandi awa eyeti awa ya bango esuki awa. Donc voilà promotion ya bacarton na biso yango wana. Et deuxième dimension toza na carton ya 70 x 41 x 32 ezali na 100 euros pour la Île-de-France. Et pour la province eza na 130 euros. Et en ce moment il y a la promotion tozolongo la 10 euros na carton moko. Et troisième dimension ezali carton ya 70 x 50 x 50 ezali na 150 euros. Et pas ya baconquérant bazosala yango na 160 euros, mais eza les mêmes dimensions te. Tozomona donc biso bacarton na biso eza minene. Et soki toye na 4e dimension toza na carton ya 80 x 50 x 50 biso eza na 250 euros. Et là en promotion vraiment mpona kosunga bandeko na mboka tokitisi carton na biso na 220 euros. Carton ya 80 x 50 x 50 eza na 250 euros epai na biso. Epai ya baconcurrent eza na 270 euros. Les autres ils font ça à 290 euros. Mais biso mpona kosunga population na mboka tosali promotion wana ebandi awa na mois de mai ti na septembre. Promotion wana carton ekiti na 220 euros. Et toza na carton ya munene. Carton ya munene oyo bozomona 100 x 50 x 50 bandeko bazosala yango na 350 euros. Mais biso tona promotion ekiti na 300 euros. Wana mpona Île-de-France tokiti yango na 300 euros. Et soki mpe arrive ke otindi 4 cartons 5 cartons mbala moko tokosala oyo lisusu prix. Et en même temps ozali lisusu na carton moko ya 50 euros oyo ekokende gratuit. Le GNT service eye wana mpona kopesa bino basolution. GNT service tosalaka baenlèvement de porte à porte. Soki obengi biso toye kozwa toye kotikela yo carton tozwaka kaka à compte ya 10 euros. Nous vendons pas de carton totekaka carton te topesi yo carton tozwi à compte ya 10 euros. Ntango recharge colis obengi biso toye kozwa colis ntango tokoya opesi les restes to déduire 10 euros. Par exemple soki topesaki yo carton ya 50 euros tozwaki à compte ya 10 euros. Ntango toya kozwa colis okopesa biso kaka 40 euros y compris 10 euros opesaki biso na compte ya carton. Eh mame achaso lo yenge achaso achale